tokolobela likambo ya papa na biso Mbote Muzila. Tokolobela pe likambo ya papa na biso Richard Bomengo na bandeko ebele oyo bazali kosala pe ba émission na kati ya ba réseaux sociaux. Tokolobela bango. Pona nini toponi tolobela bango parce que tolobaki yango ete biso tozali ko étudier, tozali ko tala lingomba ya tata Simon Kimbangu na musika. Tozali ko vérifier makambo nyonso ezali ko leka. Ezala na ba paroisse, ezala na ba réseaux sociaux, ezala partout. Bazali ko tindela biso ba émission, tozali ko landa, mutu na mutu azali ko réfléchir ndenge ni tozali ko yeba batata ba mama. Awa tozali ko pesa attention na Mbote Muzila, papa na biso Mbote Muzila na papa na biso Richard Bomengo. Musala bozali ko sala ezali musala ya malamu. Musala bozali ko sala ezali musala ya malamu ya ko panza sango ya ko yebisa ba makambo ya tata Simon Kimbangu. Susi na bino pe tozali ko mona yango ete Mbote Muzila papa Richard Bomengo bango bazali na posa lingomba esangana bango bazali oui ezali likambo oyo Nzambe abongisaki ete ekosala mandenge wana mais ekosala mandenge nini Yona ngai yo tozali komona ete tozali capable ya koteya ya kosala bo est-ce que tozali kotambola ndenge senge tokosilisa biso na bino awa na koloba ete papa na biso Job tokopesa papa Mbote Muzila lisese ya Moïse. Moïse atamboli na Nzambe. Moïse asali makambo ebele oyo Nzambe apesaki ye. Na sima na yango Moïse ayaki kobebisa. Nzambe asalaki ba miracle kati na ye. Kobebisa ya Moïse ezalaki na esali. Papa Mbote Muzila, papa Richard Bomengo, na makambo nyonso oyo bozali kosala boyeba yango ete bokeba botuka Nzambe na ba démarche na bino. Devoir ya Nzambe ezali ya Nzambe, devoir ya biso ezali ya biso. Biso esengeli na biso toyeba oyo tozali kosala ezala ya biso tosuka esika oyo biso esengeli na biso. Papa na biso Moïse abebisaki. Tokozonga lisusu muke na histoire ya Job toyebi ya solo. Job azalaki na makambo nyonso na bomengo nyonso na makambo nyonso ya malamu. Azalaki na mwasi, azalaki na bana, mais Satan tango ake ko patrole na mokili ake pa ya Nzambe. Nzambe atuni Yesu komoni mwana na ngai Job. Satan lobi Job oyo yo zali kobenga ye mwana na yo parce que azali na bomengo, parce que azali na bomengo. Nzambe ayebisi Satan oki kozwa nyonso oyo ezali ya ye mais kosimba molimo na ye. Pasi nyonso oyo eyelaki Job Nzambe mutu apermetaki yango. Bana na ye bakei biloko na ye ya perdre maladie ezwi ye jusqu'à ce que mwasi ya Job akomaki koyebisa Job est-ce que okoki komodire Nzambe wana te? Est-ce que okoki komodire Nzambe oyo ozali kosambela te? Job na souffrance oyo azalaki na yango, na bomengo oyo azalaki na yango, na nyonso oyo ye azalaki na yango, bana na ye makambo nyonso oyo ye aperdaki, atikalaki mokolo ata moko kotuka Nzambe te na maloba na ye. Malgré souffrance oyo elataki ye, malgré maladie, malgré perte ya biloko na ye, mais Job atikalaki mokolo ata moko kotuka Nzambe te. Et na sima azalaki récompensé epai ya Nzambe. Nyonso oyo ye aperdaki, je crois que azwaki yango x3 x4 parce que Nzambe apesaki ye bomengo abondance moko ya kosakana te. Yango conseil na biso ezali epai ya ndeko na biso Mbote Muzila. Conseil na biso ezali epai ya ndeko na biso Richard Bomengo. Nyonso oyo bozali kosala tosala attention, tosala yango ndenge Nzambe alingi. Po soki tosali yango na ndenge na biso tokobebisa lokola Moïse abebisaka. Pasi nyonso oyo Moïse asalaki, ba miracle nyonso Moïse asalaki, e na suka Moïse amonaki mboka ya elakata. Nyonso oyo tozali kosala, peu importe souffrance oyo tokoki ko endurcir lelo, difficulté oyo tokoki kozala nango lelo, toyeba yango batata ba maman, papa na ngai Mbote Muzila, papa na ngai Richard Bomengo. Keba
totuka nzambe na maloba na biso nzambe molimo mosantu soki totuki ye nyonso oyo tosali ekokende pamba mais soki totuki nzambe te toyeba yango ete pasi oyo tozali na yango lelo ekosila tokozwa d'abord ya oyo nyonso biso tozali komona ete tozali koperdre émission na biso ya mokolo lelo tosuki wana mbote na biso epai ya baconsommateur nyonso ya émission des analyses spirituelles baange nyonso oyo bakonsomaka émission des analyses spirituelles topesi bino mbote na mokonzi ya boni tata Simon Kimbangu Kiangani oyo kokontinue kozala toujours nsima na ye koyekola ye koyeba ye kosala oyo ye azali kolinga po ete totuka ye te na maloba na biso po ete mokolo na suka mpe tokoka kobikisa très prochainement na baémission na biso mosusu oyo tokokomisela bino analyste spirituel du Laurent Lebel.